au Bémibiso. On est plutôt mère. Ça va? Nga lingwa zano pona za temo kilere. Au côté la biso kasi micro pa maman parce que to sa ndeni ezo nango. On appelle ça maman micro hein. Bonjour maman. Bonjour. Boni. Non, ça va. Tout va bien. Vous allez bien? Tout va bien. Vous avez mon quartier? Toi la quartier ni? Toi la quartier Citas. Citas, le moment makasi maman pour bato baninga ba. Toi la quartier Citas. Au quartier Citas. Et là la commune. Commune à Barumbu. Commune à Barumbu. Non l'action artiste moko. Et fait ce soro yebi. Et puis tu vas dans notre école solo. Pour tonton là moi témoignage pour avoir produit na biso. Biso benga ka produit parce que aza mutu oyo na mokili mobimba lelo ba nyonso baningi kolanda ye bayoka ka ye bamonaka ye basepelaka na ye bato mosusu baotangisa ma ya miso likola sentiment ya mosala oyo ndenge yasalaka yo oyebi ba artiste nanga l'action artiste oyo oyebisa ngai soki oyebi ye réellement. Ah. Naebi ko? Oyebi artiste. Naebi. Oyebi artiste maman. Naebi. Comment est nani? Mwana nga Sila. Oyebi bien. Naebi bien. Comment est nani? Sila. Te na ngi siko le sima maman. Nani simbelanga? Maman, osepende to tie na sima na? Nasepeli makasi en tout cas. Nalinga mwana nga oyo. Ya solo hein? Numéro 1 à nous, respect na e. Envers ma parents. Bayaya en tout cas ça respect. Obando mona pe na quartier koto. Oui. Ah tika boy maman. Surtout on a problème pe na quartier ya kapé bo vandi bo. C'est babi atala ka batu te. Okaba c'est trop dur. Qui ça salé le tala ka ndenge koma. Olinga pia oni. Nakamwa. Mpo apesondi. Nakamwa. Moi ndambo ba pesi eza kokoka. Kamino nde to seka boye. Eza ya bolingo mobimba. Te. Oyebi minu nde boye. Te amwana. Ya solo hein. Aibo vanda na bato. Aibo vanda bato. Aibo vanda. Ah social. Oui. Ah oui. Comment les nani? Zala mama bana kombo. Comment les nani? Yo to tela simana. Sila. Sila nani? Comment nde amboka ntuka na ebité. Oyebi Sila. Sila bisalu. Voilà. Oya papa na bango po to yebi papa na bango. To nda ozwa mapa na boulangerie papa banga banda osala. Oh baboulangerie chef kuna. Ah oui. Oh tiko lo baboy. Ah na tono awa na flambeau. Ya solo wana. Oui. Do yebi pena fa bisa. Na yebi bango. Ah. Na yebi bango. Siko oyebi na ndenge nini? Expliquer biso na yebi na ndenge. Na yebi na quartier. Na yebi na canal papa bango poto ozwa mapa na boulangerie pa na bango. Après ba eko pota chocoto yo to eko mesa na lisusu. Boyeko mesa na lisusu. Siko na ko mesa na monesu na théâtre en tout cas na sepelaka. Ba rôle jouaka aza jeune mais a jouer ba rôle ba maman en tout cas pesa nga sentiment ya solo wana pesa nga ma sentiment neti théâtre nini yo sepela nango koko yeba ata lobaka ndenge ni rôle nini a jouaka yo monaka sepelisa yo expliquer rôle po ba titre même c'est ko kima yo mais expliquer ka rôle moko eze belé mingi eze belé moko ndela za ngo na mutu théâtre mo eza ya pa Kofi. OK. Théâtre pa Kofi. Ya za moi ça papa Kofi. Aza moi ça pa Kofi. Ana ni ko la papa Kofi. Siko pa Kofi anda obima na moi ba jeune fille moko bazala na kati ya lupango. En tout cas na sepela na rôle wala nde anda jouer ngo. Sambela na pia nga bumesengo. Ya solo wana. Est-ce que lelo tokoko lobake azam parmi ba artistes femmes au bazo défendre art na mboka na biso? Oui. Ya solo. Oui. Soki lelo ba nommé ministre de la culture yo ndima. Nondima. Ya solo. Hein? Ezate ke poto zane na quartier. Ezate ke poto yebani. Mais na ndenge vraiment sala donc akoma vraiment ko mitia na place aki mama ne lateli na ye na makambu nyonso akoma vraiment mama ya solo wana so ba yeba tia ministre na ondima voilà maman ça ndeko ça peut doser pe kala yo na ministre so ici la bisala zo kazo tala o na ebité oloba na nini pesi biso pe kombote mama ngai mama Ana naza na famille mbemba na kananga 24. OK. En tout cas nangonga ozo yokanga ntuka na sepela kana makambo na o nyonso nyonso vraiment na sepela nango continuer apesi au courage musala na o e mata esuka wana te matisa matisa vraiment mutu nyonso azala na ndako avandi azo raisonner wa bengo na téléphone abite place
soyo osalaki bien te sala yango boye nalingi vraimen ekoma bongo mpo na ngai na obeta maboko amen nalingi ezala bongo mama na biso ntango bobanda okendozwa baboulangerie ntango bokenda kozwa bamapa kuna na boulangerie mais ka poyebisa biso azalaki mwana ya comportement azalaki mwana bagenre nini bon asalaki bien abandai mpe koya vraiment na mosala epa papa bango te wana ezalaki mosala papa abandai koya te koyeba ye vraiment bien na quartier nde ezalaki boya na problème na quartier place moko boye bino nyonso boke bokutana mama lelo na napesa information moko peut-être oza informé te si la bisalo asala chaîne ya YouTube parce que na kishasa osalelaka internet mwa mingi te me bato ebele bayebi yango déjà balengaka chaîne yango SB baabrégé kombo ya chaîne na ye SB donc si la bisalo chaîne wana atiaka bafilme depuis un certain moment ekomi daa mokili mobimba bato ebele balandaka yango bato ebele bazocommenter soki biso lelo toye awa c'est à cause de cette chaîne yango nangi na informé est ce que déjà okota na chaîne wana mama lokuta mabe lokwa na salela avant batelefone ya prince te nakota te mais peut-être nakoyoka epa bato yango wana nasengi yo sikoyo soki ozwi telefone empreinte soki omoni telefone empreinte na ndako yo lobi ke olingi mosala nekende su liboso manière mosusu ya koencourage mosala neza oke osabone na chaîne wana SB mpo towana filme moko ya kitoko makasi lisusu ezoya bafilme eza déjà okokoki etala lisusu mais filme ya kitoko makasi ezoya lisusu kala mingi te daya bande d'annonce nango déjà eleki yango na ye kosensibilize bato nyonso bakota na SB mpo balanda bafilme désormais mpo bato mingi ya Kinshasa ebele balandaka mpenza internet mpenza mingi te bien que misusu mpe ebele balandaka yango na tolingi bongo mais suwe na yo ekozala nini ndenge yo olandaka internet te kolinga sila asala nini mpona bato baza na local awa na Kinshasa bon mpo kuna deya aza na succès makasi ya makasi biso bato toza na batelefone wana apprenti te asuka kaka na baoyo wana te aluka atie yango na nino ezali ke même na chaîne télévision lokola ba RTNC ba antenne A ba chaîne oyo totalaka mingi yango wana atie yango na ba chaîne wana otomonaka ye omonaka ye tozalaka mpe na courage ya kobenga ye to encourage nalingi fome ezala bo merci mama liloba nga suki ezali liloba nanga suki ezali yaya nalingi vraiment okoba na mosala na yo alingi okoba na mosala na yo yaya alingi okoba nango nzambe opambola o amen mama nzambe opambola o lipamboli ya mama ya quartier yaya na pamboli yo amen nzela na yo ezala tout droit eza polele amen merci bonjour kombo nani mama kombo nanga mama Miria tokuti yo na kati ya ndako osala samusa nanga tokolia mpe samusa ava ebela yebisa biso mama toye na quartier oyo quartier nini toza la quartier Citas bayebisi biso ke awawa tala nanu mwana mobwansi oyo tala ye nani oyebi ye nayebi ye très bien oyebi ye mwana na biso mwana Citas mwana Citas ici la koli na ville mais azalaki mwana moko respect vers biso azalaki gentil tala kaka mwana Gombe po asangana na mwana aza na uti na cité ezalaki problème ye azalaki koya pene na biso bamama azosolisa biso azosakana na biso lokola papa na bango mpe azalaki na bamoyen aza mpe koya kosunga biso bamama le mtu akozozwa bagato azokoya kopesa biso en tout cas azalaki mwana moko très bien mpo na théâtre toyebaki kaka mwana un jour akosala théâtre mpo azalaka kosekisa biso bamama akosala bavanti le mosusu bazoloba me yo mwana ville ozokende osala nini na bana ya cité alobi oyo baza mpena bamama na ngai ye ayebaki kokabola te minene te azalaki mwana moko ya mikitisani mpenza azalaki mwana malamu ti lelo oyo eloko nini koloba na sila lelo soki otali caméra wana conseil nini okopesa par rapport à mosala na ye en tout cas mpena mosala azosala kitoko akende ka liboso mpona mosala no mpena tozofélicité oyo toyebaka un jour mosala oyo mpena nzambe opambolo nango mpe ti okoli nango en tout cas kaka ke nzambe mpena tia o loboko kaka mama na natuna oyebi chaîne SB oyo yango naosala la promotion lelo bon ngai vraiment lokola nasala misala mpenza boye biso bamama miso ekomi mpasi mpona otala télévision bongo na internet otalaka
internet otandeni misu nalandakela msuka maboke maboke TV okosenga nini po ba film ne mingele kaka na internet okosenga asala nini po ba film one bendo leka pe yo ko proposer ni po leka pe na ba chaîne na biso na maboke TV et consort yango ndelo yo lingi asala Alex rappelle ba film oyo Alex na internet na Alex total rappelle mingi na maboke TV pour la maboke bela biso tozolanda ngonde mingi. D'accord, comme ça na kosenga yango. Mama biso banda olinga nini pasila? Na théâtre. Non, na théâtre t'es na vie normale de ton banda. Gentil les cas qui mingi na respect. OK. En tout cas maman tient na place à maman ya. Azaki film ko aza problème te na vie. Aluka pe problème te. Voilà. Respect de les cas qui. Même si tu yoka kaza problématique koto ya zana. Ba lokuta wana za batu bazoloba. So ba moni moto vie na ekomi nango bien. Na ka ba tia polémique po ba bebisa. Azaki mo amoko respect ma. Po biso za ba maman yebi. Papa na bango azaka patron na biso na boulangerie. OK. Azaki penza respect envers biso. Le mo papa ba sote biso ke kota ba maman na kosani na bi. Baza ba maman na ngai. Ba yaya na ngai. Funa za la peine na ba. Tenzamba pambola mo. Ndeti du côté théâtre au c'est pas non. Na théâtre na c'est pas na nyoso sala ka to seka to lobi. Il fallait kaka ça pour azalaki mukie azali kosala ka makambo kwa na théâtre pe ya koli nango oya yesa pena ya makili. Voilà. Maman kombo nani? Toka bwana. Maman Myriam Nzuzi. Maman Myriam Nzuzi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on est là to koba. Tozotela toke luka camarade ba o batanga na sila. Babi camarade mo batanga na sila za. Aza ana kati a. Ndeko nde Maman ko kima biso te tozoya. Bonjour maman. Bonjour. Tu as des photos. Ça c'est maman mata. Maman bonjour. Bonjour. Comment on est? Comment on a Luki? Oyebi moi monsieur. Nebisi là très bien. Oyebi? Très bien ma case. Nebisi là tokola na ye. Place aza oyeba ke. So amoninga bake wana Luki. Nakana na sitas. Donc baba za na Gombe. Pisa to lande ki kamadi tina Gombe kuna. Donc balongo na Gombe ba isko sitas. Isko tokola na ye. Donc azana tazana mutuka. So quoi le qui a moni au fa kita ya mayo dans un film moko très bien gentil pe monter ma malam ya solo botanga na epe na tanga na ete mena koli na ende na do saka na etonga za na Gombe kuna to do ke ti Gombe pa bon ko kesi boke na ndaki camarade na bi camarade ka kuna so to ke ti ka bana so ba keso mapa yi azaka siko mwana ya directeur ya boulangerie donc tozo sakane to liana donc azamu to kaba si lelo so bokuta na o yamba bini ya so kabarate te nga ebisila na bongo te nga ebisila anani koto to biso ma sitas to soutenir kasila ya solo wana oyebi ke sila lelo wana ba bakuku ba na sima na ye ba fan na ye pas comme na fan na mokili mobimba partout dans le monde est-ce que si la lokola artiste kolongole le quoi camarade na yo je le quoi artiste ça ça n'est bien. On a bien ça théâtre bien si la bande théâtre n'est bien donc on s'est plaindé à joie. Ya solo wana. OK. Mais c'est bon. Na ba fan na ye obolo na bango nini. Ba balingaka ye. Bato balingaka kaka. Po aza motema mo malamu tu malamu. Donc pardon? Bakouk. Bakouk bolemba te. Bo soutenaka ye. Moi très gentil pe mutu malamu pe mutu ya malamu parce que amoni bino aokita oyambayo ya te ke misusu soka komi mwana ba télévision ba kipart mais si la kitaka ayambi ya koti na mutu kaliki donc za bien oyambaye souvenir malamu onini oyo garda na sila depuis boza ki camarade donc motema neka souvenir malamu pona nga yango wana donc azaki te ko poto ebi mwana za na Gombe donc mutu tu ya doza naye aota teke bauta cité nga za na Gombe fona za boina za bote ya do sala na biso aota la te aota olia na ito sukola na ye ayebi so amoni nga oyebi yo kola na ye mama liboso kuna yebisi biso que si la nosa de ba comédie depuis bo mwana est-ce que abanda koloba par rapport na bande kuni si la de koloba koleka bayana pa kota na libota basi moi mobali te mais na bande kuni ya zai koloba pe courageuse ya mwasi o na ebele yango donc courageuse osakana te. Si vous voulez toutes ces informations, vous voyez que si la zone chaîne moko YouTube ya munene, vous avez des abonnés et belé et bani mokili mobimba lelo. Est-ce que vous avez informé na? Na ebité. Vous avez bien noté yo camarade na ebité. Na ebité comme moi na ngai na ebité. Sensibilisation na ça lelo eza pona batu nyonso ba camarade na batu batambola na ba kota lelo ba yeba que moi na moi ça la ba œuvre ya somo na YouTube. Soko koti na YouTube obeti SB. Obeti SB officiel romon eza chaîne oyo et si quand camarade na bokola na ye a sala ba exploit ya ndenge na biso to ebe kisila
Kisila Bisalo. Ah, Kisila. Kisila Bisalo. Ok. Biso te bon Kisila. Siko lelo akomi artiste monene ya monde mobimba. Ba pays nyonso ebengaka biso pona ba émission to salaka. Lango to yeko yebisa bino to la musabino boyeba que na internet moninga botangaki na ye beaucoup soutenir ya pe na kokota na kati ya chaîne na ye bo cliquer bo s'abonner bo mona que bo kotala ba œuvre na nyonso. Po ba misu ba ozela ela mususu na télévision locale pendant que kuna za déjà mais na télévision locale azozonga pe azoya pe kala mingi te pona ba film nyonso azosala kuna bo mona ngo kuna. Okoko loba nini pona ko encourager par rapport à lelo akomi mutu munene star munene. Bon na ngai sila elo no lobaka keka liboso. Pona motema malamu no Kisila. Donc Kisila keka liboso. Donc tozaka simana. Rappelez na kombo na po. Look na kananga Kisila kama na yo. Tosukona bona ba Petit Marie na ba Mai ba Miriam ayebi ba kama na soto dozana emi. Ya solo wana. Na ba Dudu ya Rucho ayebi. D'accord, merci beaucoup. Merci. En vérité, je vous le dis, Baba Cook na kiti na kanda na kiti na terrain. Je suis là précisément na quartier Citas. Na Barumbut Shadrach. Toi na Barumbut na quartier Citas. Na kiti ya pona nini? Na ebike Baba Cook na ndako tomboli maboko likolo bogangi. En vérité, je vous le dis, na ye pena lokola Wakanda, na kanda nyonso. Na ye parce que j'ai senti que certaines personnes baza ba fan ya sila mais baana le mois distrait fallait to la musaba ba yeba ke SB ezalaka parce que batu batie tembe ke to ko na 1 million de vues. 1 million de vues toza capable ya kosala yango seulement si on est d'accord, on est ensemble et que nous réveillons les êtres qui dorment encore qui dorment encore. Yango na kiti na terrain awa na bandrol na ngai bo mona ba mama pondu ba mama ndunda ba mama tembele tolela bango makasi tozala bango ensemble. Tozo kende na bino inde ba camarade ba sakana na sila. Ba ninga ba mona ye. Ba mama ba mona ye ndenge nini akola. Na ala Citas tozo la musa bango te bisa bango ke ba ya ko s'abonner na FB parce que misala kitoko esala makuna bango baza distrait. Ba susu ba roleli, misusu ba lobby ainsi de suite. Mais na keina nous tozo ba témoignage na bango ensemble na bino boyoka. Témoignage ni ba opesa pona mwana mwasi oyo. Ndenge ni tola musaba po bakota SB en cascade boyebi ke moi internet ça la rabiso complication na Kinshasa mais ebele tozola musaba ngo lelo pour que bayeba que musala ki to pozo sala manakati internet bango na nubana mboka bayi Kongo ndefo ba bénéficier na oyo nzamba pesi bango lokwa libonza lokwa patrimoine culturel et puis si mana yango ekei mikili mosusu ndenge boni mikili mosusu ezo bénéficier na art oyo pendant que Congo ezo ba ko bénéficier na ngote toke na bino ensemble bo mona ba mama ndeni bazoloba et puis après totamboli na Citas mobimba bino moko boyoka bana Congo bayi Congo to pe bayi Citas MK oyebike na kotina na kambote ozaka bakute yozaka sans couleur ngapela na lata couleur na nzoto nanga mobimba mais na lingaka esika ni so mo mutu témoin sarani fazala na memi en tant que témoin pour ozala ndenge ni ba mama bango moko ba oloba bango moko ba témoigner voilà simbela nka micro na mawanzabi non simbelo nga micro bonjour maman boni maman malamu biso benga biso Baba Cook totomboli maboko likolo biso ba fan na sila bisala totombola maboko likolo ka boy ndenge ande bango nyonso na ndako kuna ba kondima yo babi mama ya mbio mama oyebisila bisala oyebie ndeni na kimukolo oyebeli wapi na ruchuru awa azaki mwana ya ndenge nini po mingi azali kobima na lupangu te moye na lobango eza te ya solo ni moyebi quand même na TV na nini na ba théâtre na ya sala théâtre na mona tango bando mona théâtre yokaka nini tango mona kaya so sa théâtre asalaka théâtre kitoko asepesaka biso makasi ya solo wana sikoyo nini okoki koloba na ye azotala yo azolanda yo lelo lokola mwana ya quartier na yo lelo akomi mutu munene mokili mobimba ebeta lisolo ni awa boye toyotambola na foto na ye mpona kolakisa bino ke akomi ya solo mwana oyo mitema ya bato elingi ye bamama balingi ye likolo ya mosala na ye okoyebisa ye nini fo yebisa eloko moko mwana quartier na bino nini okoyebisa ye tia papa lo asa nini akontinue kosala mosala ka ndenge azosala osepela na mosala na ye asala mosala kitoko makasi ya solo merci beaucoup papa ye pena mwana pale akoli mwana ndako aluka makambo te kimia so abimi akela azongi ndako mais azalaki ndenge nini na bato ye avant TV déjà azali da star ya solo wana bando monana te avant TV asali nini azali da star ya solo wana avant TV azali star na ndenge ni expliquer na mike oba o msusu wana papa
Baba. Ma papa. Après Bamiswamba. Bamiswamba suka. Hier ça des stars avant de la TV. Avant de la TV là des stars. C'est que on a été de comme il please. Ya solo wana. Amuna na waje. No sepela wana e. Makasi. Ya solo wana. Ilo bani ko lo bani nga otala. Ilo bana ko pesa ya continuer ka boye. Alanda mokilité. Alanda ba fitité o balobaki wasala kiboye te wa ba jalo. Ya solo wana. Yepe alibanga. Na est-ce qu'on a informé on eloko moko. Oyebi ke ana chaîne YouTube moko ya munene etamula mokili mobile. Ya solo. Kombo nango SB officiel. Donc si la bisalu officiel, il faut s'abonner kuno et bien. Oui. Il y a un musana eko sala lelo. Na s'abonner na tu la coordonner na ba s'abonner. OK, tu ndebe ba coordonner ba s'abonner. Bo cliquer pe na cloche de notification pour na film moko munene ezo bimakala mingi te. Azo lancer kuna na dingi bino nyonso boza la saisie, bolanda yango po bino boza na esengo nango ko leka. C'est natif no abaumbu. Voilà. Faut yo chema bogo. Voilà, faut bo chapo pena. Donc toi ça d'abord abonnement na bino. Oui, massivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Voilà. MK on est là. Moni. TV za radio te hein. Oyo moko zomona. OK, na zomona. Banda to banda kiti yo moko zomona. OK, na zomona. Na yebi ke yo na memi ka témoin. OK. Yo ana abakuku. Ko ya batumisi lelo de ba ko nganda abakuku na yebi to nganda abakuku na nga kanda na zoyebisa yo me moyen te. Na ndimi na nga na sa moyo na tambola kana kwa bakuku parce que il faut to sensibiliser batu. Normalement. Il faut tout na nga pola ni na ya. Ma bit c'est ça ni MK ko ya no na kata. Bit na nga ezali. Na kata barumbu. Mikili mobimba au-delà de frontières, batu bazo bénéficier na musala ya sila. Batu bazo sepela na musala ya sila. Batu bazo benga biso bato biso que TSB musala osala eza makasi mingi. Yango na eko comprendre que au moins na Kinshasa internet za ramo kokoso na ba âge moko ya batu moko. Ndenge to atenyaka bango te mais pendant que na mitema na bango balingaka max na biso yango na yeko solola na bango na informer bango que si la bisala za na chaîne comme nango za SB va s'abonner massivement bango lokola bana ya Kinshasa bango bana ya sitas o bamona sila kokola bamona ndenge nini abanda na musala na ye kino lelo yo bayebi ke depuis bomona zaki na makila wana ya na lingi bala muka bango pe ba bénéficier nango parce que voilà et ça la paix quand même bien na ba fan pe ya sila ba benga bango ba cook ba découvrir pe quartier oyo artiste na bango akoneli c'est ça voilà exactement et puis ba ki ba témoignage ndenge to banda ki déjà kuna ki personne tozo koma bazoka ba témoignage ndenge bato bazo lobela par rapport ya star na bango par rapport ya mams na bango par rapport ya pomba ya scène na bango bango balinga mingi et na lingaki mission na ngai but na ngai ezali il faut to banda kosala ba 1 million de OK to poussa na biso et na 1 million de vues wana 1 million de vues par épisode tokosala par épisode et toke malembe na yebi que musala ekobota mbumbu tozokende malembe ekobota mbumbu sasa toza nayo na yebi seki to bandi okomona musala tokosala nzambe ne mutu azo accompagner biso pe azo inspiré biso toza na souci na biso ezaki tokosala kosala ba 1 million de vues par épisode pour mokili mobimba po eganga po etuna biso qu'est-ce qui se passe là-bas au Congo alors il fallait sensibiliser certaines personnes oyo bamonaka internet mais basalelaka basinteressaka te po toyebisa ke mwana ya kote na bango azalaka mosala monene na kati ya internet eke po balamuka batya ye poa po mosala wana esalama kitoko yango omoni bato nde banini bazondima alobi kutu akokabola yango massivement na bacontact na ye pour soutenir musala kitoko. C'est une bonne chose. Voilà. Donc na compte ka ya marketing. OK, to continuer kara. To continuer tambola bi ko bi makala mingi te. To cha film na terrain. OK. Donc bande d'annonce et bandaki tournage télé tournage les kanaki déjà. Kala mingi te bande d'annonce ko leka. Après bon mona nga lisusu na terrain tant na kitana affiche ya film na biso ezo banda to bombi na titre ezoya voilà mais elo oyo za penza ozo sala musala ozo sala MK za vraiment important parce que soutenir artiste na mafinga to na mo ba critique na mambebele bele c'est mieux soutenir artiste na ona ba façon oyo to ça bino bato botap so na kata nusu ka télévision ba ope bolingi boko sala lokola MK ndenga zo sala bo ubota courage ba idée ba ibara kaka et puis voilà il faut faire ta droit d'auteur parce que droit d'auteur peut-être rolandela yo on a soneka na ba sac na ba wana toza déjà enregistré OK c'est tout ça musala soko lingo ya oye osengi permission to kopesa on opesa on de ça limite ça la idée na on ndenge na mais biso ba idée za kaka mémoire voilà et tourner bongo na bango ya na poche bongo na bango ya na poche donc bongo nde to tambola voilà que les autres luka susu bande comme susu liboso pour moi et moko zo mona ba maman to peti bango ata 50 francs po misuba ya oloba ke to futi bango mbongo ngamo lelo memi nga pona ta na memi na za témoin po so ko moko mutu moko ya muki alobi que non musala mire ba no seza kina kuna citas te ezaki na kwa na bango sasa ouais amika nazo kumba yo awa eza avenue Ruchuru esika wapi ya biso
mam sazaki avandaki akolaki yango toye awa po totuna tobandi na ndako wana bakolanda biso te ebka okaka mbwa tindi kaka bakela bao Maman, bonjour. Bonjour. Quel micro ça ça? Ça y est quoi t'aimes na otambola na yo? Bonjour maman. Bonjour. Oyebi mwana mwasi yo? Oui, na yebi bien. Si la bisalu. Aza mwana na biso ya quartier. Ya soko quartier ni? Toza na quartier Sitasi, na commune na Barumbu, na avenue Ruchu. Ya solo? Oui. Avant na pembeni na bino? Oui, avant na pembeni na biso. Côté ni? Oh, mais voisine na biso. Ya pembeni kaka? Ya pembeni kaka. Ah, il accepte biso na na musika to mona. Côté ni ya solo avanda. Mais lupanga basila yango wana. Oh, ça va fleur wana ezali. Merci ba fleur wana ezali. Nde lupanga basila. Nde lupanga basila. Ah, obanda omone pe na quartier. Oui, na banda ko mona na quartier. Témoignage les amis. Aza pinoko gentil, asolola ka bien. OK. Aza accueillante. En tout cas, koli na ba problème te na bato akoli penda bien na quartier. Asolisa ba finyo to normal. Aza pe simple. OK. En tout cas, kaza lo lendo. En tout cas, na bien lo lendo te ezaka bato nde ba akoli awa akoli aza pena mona quartier donc abotami awa akoli awa. Donc, papa na bango. Na yeba ki papa na bango. Ba ya na yena bandeko. Na yeba ki bango. Ya tiko lo babu. Ko na art yo mona kanini? Makambo ya sala kana art. Est-ce que yo sepelaka na ngo sepelaka? En tout cas, félicitations ma chérie. Félicitations, félicitations. Ozo sala musala na yo. Sala ka musala na ondengo ozo salela yango. Nzamba lola sunga yo. Amen. Po ozo sala musala na o malamu. Sala ka musala kolanda makambo pamba pamba te. Yo ka nde musala. Musala nde tombola ka mutu. Musala nde komisa mutu munene. Oyebi penza ko ngoma. Musala ekosala yo ma chérie. Likolo nango bonzambe. Bonzambe. Kotika nzambe te nzambe nde ncheme nzambe nde nyonso. Vraiment maman nana tuna eloko moko oyebi ke azala na chaîne YouTube moko babenga yango SB officiel. Oui na yebi oyebi ngana na vérifier o s'abonner mba moko esa nga bien otana na chaîne. Oh mais siko ne megeza te na ona sona sombi ngala ko tela na nga internet na nga yo partager na yo to partager zo internet na nga wifi partager faut s'abonner penza tokolakisa yo mama komitumisa te wifi allez connecté chaque mot de passe na ngai zela komitumisa te nga mona olakisa yo malembe nde nini tokokende ti place wifi ezali osabone na wifi na ngai yango natia kombo connecté mbala moko yango wana connecté siko kotela biso na YouTube na yo ododa pe na do yango na lelo to omoni da connexion de lobby pona ko tambola na connexion nga baba cook crédit botinda ka to ke sala musala ko faire abonner banani yango voilà siko SB officiel yango na soki so betika SB da bimaka déjà beta SB moi molili moi molili po to na sa moi te kuna ko bima te lumière za ko mata te il fallait mettre moi à jour nandimi na nga mega na ngesi la zete il faut finalement mettre à jour à vite fait une seule fois seulement et on est mettre à jour en attendant de mettre à jour bisous to ça commentaire pour dire que on est descendu pour amener les gens à s'abonner encore davantage et plus sur notre chaîne SB parce que nous avons un film maman tu regardes film maman en ligne au film où tu connais que l'élisi batu ba se retrouver batu ba leli batu ba bengi yango to ba photo qui est na terrain parce que bato faut pas bénéficier na musala si déjà nous bino mbomoni awa ndenge nini akoli ndeni akomi mutu lelo yango na lingaki mwana nyonso ya SB mwana nyonso ayebisi la bisalu mutu nyonso ayebi ayeba SB ayeba que ezali SB la kaka si la bisalu donc à s'abonner na SB officiel moi nazo pesa pe ya solo kombo ya papa ne sur le kumu lelo kombo ya bana nyonso ya sita solo kumu kombo ya bana surtout ya venu au lokumu ba s'abonner pour que musala na ekende susu liboso et davantage na moni neti yango yo ezali déjà ko se télécharger le temps que se télécharger yango ekoti ko na s'abonner au s'abonner oui na s'abonner donc kuna nde potala ba film SB officiel maman na so ba film ya kuna
yo moko tala ngana loba nange belete yo moko tala bongo tia commentaire na se oloba ke boyaki ko interviewer ngai ngayo na tia commentaire ekomi déjà wana mbala moko mwana nga moko na ya mbango tozongi awa okala mingi te tokende otikela bino bakado merci beaucoup sasa MK ngate te nazomona ngobe menga na tala mususu bala bakuku sans pour autant ba comprendre ba bakuku ya to la musabango ka bakuku ngeso balala ki to la musabango to pesa bango kisi ya rêve wake up ne papa ba yembaka yango to ye awa ngwe ndeko boni papa to sepeli komona yo kombo nani Cédric papa Cédric fait fundu tondwanga biso pe ba Kongo penda ba mabele penda yango na sepeli makasi papa Cédric na kina la kiso mona mwasi yo biso soko yebi nani mona mwasi ser kasi apona bango ngos lupango kasi lupango et pas ser bango na oba sila bisalo et pas bisalo ay binga tout Cédric ay binga très bien leki na lycée bisalo Pesa si melo nini? Lycée Bisalo Masana. Masana ngai. Oh, ya sasa leki kuna bandali. Bandali. Okay. Tofana na kweko toki wana. Ya sikaza swini ni yango. Ya sikaza yi ke to ebisa yo ke lelo comme artiste monene. Témoignage ni ozana ngo pona ye pona art na ye pona musala sala. Moni ser vraiment musala salaka. Nzaba pambola ke ngali boso. Naza minga oloba te moni ser. Ser to zaki na ye. Taka bandake loko ezaki loko avanti. Moi, c'est qui donc il y a le théâtre. À l'époque, c'était quoi? Sauf dans ça théâtre, là, nous avons mis ça, Azal Randumba, Azal. Mais nous avons les lots. L'État reconnaît que nous avons mis ça qui était ah. Parce que nous avons fait ça pour la bango. Au cerf, nous avons fait quartier, nous avons fait avenir, nous avons fait respect, et valeur. Il y a malade, nous avons théâtre dans la bêtise. Ok. Il y a la bêtise. Neto landaka ser biso tala ba théâtre na bana na papa so bêtise côté na kati mabe ezaka mabe mon ser vraiment sans microbe OK tout justement ba bisi so que yo joue pe na film na imoko bozalaka OK na film odo jouaka wana o ya voler ay so na Olanda ngai ay film wana OK appelez na combo s'il te plaît Cédric Fundu Masalisi Bisal OK biso wa ser c'est bon. Film, moi j'ai un film, les voleurs. Les voleurs. Yo jouera un rôle. Les voleurs, na jouera un rôle. La kanoka maman na ibaka bikabe. Maman na kitana mutuka albiki na zana nzala. Tanga aibi bikabe ngala kangaki. OK. Les voleurs. La kangaki na kwe. Ça baneni wana. Bané. L'autre en 2023. Si je me trompe pas, na habité. Les voleurs. En 2020. C'est quoi la 2020? OK. 2020. D'accord. Si vous avez na ye awa, et l'autre qui biso awa, biso équipe na ye ya marketing, so yeto tout non, so yebi chaîne na ye YouTube SB officiel. Oh la kisi si la Bisalo ba abrégé SB officiel. Yebi yango? Na yebi chaîne très bien, na abonné na ye. Vous avez abonné? Na abonné. Olanda ba film. Na landa de téléphone ngoti. Na landa. Oh, yango. Ko ngani nga ki mona messe. Téléphone ngoti. Yango. OK. On m'abonne déjà. Oh, yango yo. Ça va cook fait quelque part pour basi so balanda ba benga baba. Na ba cook. Ya tolo wana. Na landa kango nyoso, yango téléphone yango. Oui, parce que dans la film moi ezo ya kala mingi, on a eu sensibiliser ba nyoso. Baza déjà d'accord parce que film on est banda. Mais pas de problème ngazali. Na landa déjà. OK. Nilo basuko ko yebisa. Basuka na bigoye. Fait ça coup de chapeau. Akilera toujours le bosso. Amemaki na divergence moko boye. Oya leki la boye otanga kombo. On a repesa e gaz. OK. On a repesa e la repesa e gaz té. Afanda, c'est na biso. Afanda. Mais c'est leki C'est leki. Ça to bandi polémique. Bandi polémique papa. Bandi polémique. Na la boye bila. Ya zo pesa ilo basuka. Na bila otanga kombo té mais otanga. On y a tanga polémique pour moi. C'est le bélicateur na ba. Maman, merci. Na koti po ba benga na tata. Na sisa na bango. Na koti. Kitoko papa. C'est bon. Merci beaucoup. Tata, yo moko zo mona. Allo el panga ba. Ya ba pumba se. Oko mema biso kuna na lupanga ba pumba se. Ese tena nous témoigner nous za na ngoya musana. Bon, na epa na ina ko premièrement na ko putuna ba félicitations. OK. Kama kitoko azusa. Ota pa makamba kitoko makasi. Ya solo. Ya makasi. Basi motalaka. Oh, oza abonné déjà. Non. Ya na bia bakuka tongo. Do ya tongo pa makasi. Ya solo wana. Ya tongo. Et ça la kondeni azala yaya moko mona na quartier et tout ça là maman moko yo moni na quartier et tout ça les ça la kondeni ko mona elelo kota komi wana. On a dit félicitations d'abord.
komona yaya moko boye atepani na lolenge osila bisala okoma lelo donc yaya moko simple akipaka te akabulaka te leki yaya pe problème ayaka bozwi matanga boza na fete azanga te bozwi matanga na zeli so mutana kupa na 0 ayeba na 6 heures asila bisala abia na lupa tikoloba boye babikaka social te ozotemone ndenge olanda bato balaka bongo ntango deja moto akomi na baniveau moko bato bandoloba mingi donc azalaka simple azalaka calme donc mama social nga kuna bakisaka mama social ya solo wana mema biso na tokemona na ndako na bango lakisa biso tokendaka nagumbaka awa Gisele Mulongo ozola ngai bashe oyo tokende donc yo pena donc awa nde bazalaka kaka to babima deja donc awa nde ezalaka ezalaki epa na bango na mito bato nde bakoma koluli epa na bango mpena awa bisiko biso toyebeli mpomba ya sene awa ya na biso ya quartier mama social na biso epa na bango awa epa bango iloba nini ndenge azotala o lelo koyebisa ye oyo nakoki koyebisa ye tolingaka ye mingi mais apekisa bamakambo ezolekaka na réseau social popo ya ye na belvi kandi apekisa ngo ndenge kopekisa na sorte ke kofinga bamafinga wana bato bazobimaka na nkombo na ye bazobima ezopesa vraiment bien te toyebeli ye na cache wana te donc aevite babiloko wana bato wana bazo wana mpo badétruire baobongisa te mpo ntango baoluka bapanza bango mibale baosangisa te baodétruire bango donc baza bana papa moko bana mama moko batika babiloko wana elo nakoyebisa yango donc mama surtout tantine tila nde ezobomanga malgré nao na sisi te mais ezobomanga déjà biloko omar semblait que ayebi omar te tantine tila obomanga donc félicitations vraiment yaya de bonnes choses ndambasunga o avancer vraiment okoma biso baleki no tolingo komela wana po komi da mutika mais mata lisusu makasi ona kokoyebisa vraiment yango wana merci beaucoup bino moko bomona sasa nazotia okaka témoin sasa na omemo kaka témoin omoni te oyoki te donc awa na nati mabele ya ngolu oyo nzambe apambolela sila yango awa nde makambo nyonso ebimela na liboso ndako ngo pe na télé donc pe na zige nde na zabo kande na keibo na kembala moko na tout droit na azaka na otala elo ekanga nga za sous donc na pepele kolela te kobanga te on ne pleure pas naika na mona olingo mona naika na mona mona kaka yo zala ka témoin ok malembe ti baba koloba awa na yebisa yo baba koloba ngate avena mapena yango